Ça sent très bon. Ça sent bon. Bon, bwana bapanga na bino. Bwana loso, bwana makemba, on soni kolia nango, olie nango. Ngana olia ngona fufu. Coucou, banda sala rouge. Le wena libino mikila. Moni mikila na biso ngo. Ah, vous êtes ma bumna biso ngombe. Ndena boyibi kazaka makasi nde on otongi tazoto kisaye nanu. Abenga kango ba triple. Recette na biso alelo ya mikila na biso na bumna biso to net pona otokisa nanu. Tu as besoin kaka ya matungulu. Momoni matungulu pipilo za jaune na ya makasi to banga te soite. Aïe ndena nika kaba aïe tu na nika kanyoso tu. Nana céleri nana ndamba ndembi nanga et puis na matungulu na zo chapona ituka na mungwa na biso. Donc bokende te bo se chita ko bloko na biso kopela. Nde yangwana achesko ba ndembi na biso. Ensuite, on va mettre la biso yango. Bobo santé ko aimer, bobo santé ko partager vidéo na biso. Au moins tu peux na feuille de laurier na biso na 4. Tu peux tout na biso. Nit next a toujours ko chamo te makasi te po bloko na ko bela bien te ko bela za makasi ko bela vraiment na elenga ko liate. Donc ngana chimo to na 5 pour que Mikia na biso etoka bien. Dans ma buna comme peut chaque les autres toka. Donc c'est un peu ce que lembi. Ensuite to ko sala ngo mélange na Mikia na biso. Donc bo kendete, bo se titangu bloko na biso ekobela. Voilà, bo man ma buna biso ebeli. Donc toto kama moto toto c'est la comme Mikia appelle lemba poto ka 500 parce que na bandaki na yango po yango za kama kasi. Nena cheka moi avant. Suko atoye na mikila tota mikila na biso ma peso to pakitoko mikila na biso yango mai ekiti donc elle m'a tout ça qui yango na taka na moto na taka mo mai te neti mai ekiti ezana makasi il faut bakisa mai comment est tient Tozonga chose pendant la teba nini et comme est-ce que limbi ou pas donc zipin tout mon abisso bo s'abonner bo aimer bo partager vidéo na biso coucou bomani tozongi pendant ta mikina na biso mikwe na biso ko nene za ava limbi donc nenge limbi a boye bomoni mikina na biso Limbi na biso yango c'est un peu de tout ça yango avant ensuite ko tozo sa na biso na katia mikila na biso parce que surtout déjà ici limbi jio ko boa kati na biso elengi wana tokomi na étape oyo tokotia tomate na biso siko tokomi totia balégume na biso na kati ya mikila na biso awa toza na courgette toza na poivron ya vert esangani na couleur ya rouge awa epuis toza na matungulu awa toza na ndembi na biso si natiaki céleri na kati donc baépice mpe ebele mabe. Ensuite, tu as ensuite tu as mon enfant dans le mesure il a pas ni qui a dans ma fouta donc ce côté belé le recommande ma fouta belé tu as la tomate na biso que tu as un côté ma fouta na biso na kati au moins une cuillère deuxième cuillère et puis na troisième cuillère ensuite na ce que ba légumes na kati donc ana midele ebele kokolamba comme okosala sauce tomate na vraiment bien tomate na pelé na tomate na boîte ya concentré okotia biloko nyonso olingi kotia mais lelo nga natiali bino yango boye
Prochaine fois, tu as la tomate, tu calingi vraiment bien à côté et puis tu tiens à 4. Là, tu as les mélange bon. Voilà. On est les muscles peuvent faire bien là. Kwa tulocha tomate na biso pe na kati. Namona. Ezana tomate ebele te eza bien bo mona la ko bela ndenge bo mona mona misu e bo mona soko tsango na munoko. Mama na ngai. O kana tamusa pina o. Kwa tulocha piment na biso na muscade. Bon, ce que tu dois faire, c'est la katima. Oui, ça dit, sur ce napsi de toxique, dans mon abisso, tu dois faire un dambou. C'est belé ma bé. Ici, bloc on abisso tranquille. Au moins, il y a quelques castanes, il manque un maïs. Voilà. Ce que bloc on abisso, qui toka. 5 minutes. Tu les qui na mesa. Bobo santé pour s'abonner, Bobo santé pour aimer, Bobo santé pour partager vidéo na biso, ba maman ba la mener tout y a le sal à rouge. Donc la c'est peli. Voilà, que tu m'as piment na biso na kati. To zipin tu na biso. To zo na bloc à 5 minutes aba. Bon, moi ni do na biso et tout qui bien et belle. Que tu commandes caca na mesa. Bo aimer, bo partager vidéo bonne ende beli na biso na mi plan na biso beli kitoko. Esa ibino kusa kana tomate mbuma. Nde yango to sal wow. Ça sent très bon. Ça sent bon. Bon, bwana bapanga na bino. Bwana loso, bwana makemba, onso nikolia nango, olie nango. Ngana olia ngona fufu. Bye bye. Merci de vous la prochaine vidéo.